Top Africa Studios. Professional filming, professional master of ceremonies for your wedding, birthday parties, any events. Contact Top Africa TV or Mr. Johnson Keto 0742 45 47 148 or on 07932 35 51 98 or drop an email on johnsonketo@googlemail.com. Facebook Johnson Keto, Top Africa Magazine, Top Africa TV. Professional filming, professional master of ceremonies. Top Africa Studios. Pour tous vos filmages professionnels et maître des cérémonies professionnelles dans vos fêtes de mariage, anniversaires et autres cérémonies, contactez Top Africa TV ou Monsieur Johnson Keto au 0044 742 45 47 148 ou encore au 079 32 35 51 98. Email johnsonketo en un seul mot @googlemail.com. Facebook Johnson Keto, Top Africa Magazine, Top Africa TV ou encore visiter notre site www.topafricamagazine.net. Pour tous vos filmages, appelez un professionnel, vous ne serez pas déçus. Ngapenda yoko na yela kia wananu ejalite ko yako ta kufanda na ikuke na yote na yaki ipo na yako kumona mwana na yo Patrick abengi ngana mboka na foni ako benga na lobite na ya pona yako ta ye loko ya namuna ki epa na ye na yebi nano te nde na lobite na kitelepa na yo na so ye ajali wapi nga sepeli ka ndenge to mona na kala uzaleki na ngoza ndeko nanga uza makila na ngatu ngana yo makila moko asi yo linga ko polisa makila ya te wana makamba kala makile sesukwama esukwama deja bongo likambo ngo ya patike ino nini avana ko maribo epa na yelo yebisanga ezo kanini ekoleka kuna nano makamba patike ekoluka kabe mwasi na ye mabote ko yati mabote ko yati eyete tisi koyo mwasi wana yango nde bako swana ka kondongwana ka me makambo na yondo ko linga te makambo na bango kende liboso ya tika biloko yo sika te ko yembanga te ya ne kuna limemi apo na oja makilo na ngai bango ba yebi makambo te yo yebi makambo yo sala ngai na lobaka te natali sana mboka siko yo lingolo bana misu nini na loba nini na linginde bongwana patika yi wapi Patika gedara wapi? Ya yesika. Yako yeba place patika za wapi? Ngande mtu na yebi place azalaka. Okotuna ye ya yebi. Oh. Yebi sanga ya. Na longwe mboka basaku suna yeti kisasa pona koyaka koluka ye. Oh. Ponga baka sanku suna okotuna makamnyo sepa na ngati. Ngane mama patiki. Moninga na yombo yo kuna na lisala esi abota talabana. Bana bakeba poto balero baboti banje ya meza bajala wana bababo batutu bajali me yo ko linga ko changer te ya tike ko sala soni na Oui. C'est qui? Oui. Oui. Fatigué.
Papa ma prise, mon sportif. Excusez-moi, pendant ça, taekwondo 40 ans, judo 27 ans, karaté 26 ans, donc ça fait tout autour 5 ans. Travailler sport pendant siècle mobile, maintenant une année d'école. Il y a un monde qui a toqué pour faire dans la prison. On a bien étendu les obis. Mais vous avez tellement compris que j'ai bandit, compris que j'ai me coach. Mais c'est arrête. Puis bah, il m'a pas mis kebo pour nous. En tout cas, les bisassos va bien m'abouer ça pour n'anger mon ça va régime. Tellement va tu quand on a Grèce na jolo, va finir na jolo, la musique Grèce, on a ça va régime qui au moins là tu vas bien pour la konda. Régime, et puis pourquoi va ça la régime? Mama koloba mingi na mboka pona yo olingi kaka makamba bojo choroke ina te nja kombaleki nyonso yo koloba ngelo kote pona mboka kuna biso ata osali soroka itanga na nini olokanga ya wanga na tika ya boyi tandi na za tala tika biloko na bose tika biloko wana te na loba polele to loba polele nini elo nini koloba polele Mariam ye wana na tike na tindi kuna na madimba nde ipoto poto bandeko na nga mususu baleki no mususu bazana poto yebi bangote basami mbenza ledi oyebi yete Iber lungi na Londres oyebi bangote ya indeko na yote ya indeko ya moninga na yo ndo bamba ya indeko na yo to yebi na mboka to yebi bizai na yo moduno zalemba yende kusanga nini oyende usanga nini sikoyo na yende ko be yo poeleke no tika patika aja la kimya nga na yebi na ko bisa bango na mboka tina bandi boy na kolakiswa sika patika sate po obandi mabe mama na obandi mabe obandi mabe omoni ngani ezali na yo ekosiko beboy tika na yo okoya na kimia nyonso te ozoya siko kotombokela nga obanda kobimisa nga makambo kala wana kasi oyo sako monaka ngo malamu tika na ba misu na ye ngala yaka na libongo awo kuna na mbandaka pesere moko malamu soki na kemu munganjo kutala bomboto kutala bonina ye moko tito pesa ye komo ya nina ezalaka ngande na bandaka kolikolo ba nina. Donc biso fait pe ka to bota ntai moko penda ya ngomoni lokwa na sa régime na kiti on a bi na force pour la table amike benden ser Karina koza tuzana naza mutu donc naza mutu penda o nzamba keli poso o satana kina ngaza maseke excusez-moi oui benaka aza ser aza penda ser ponga sala na ba jardin na bango na ba jardin na bango maman na bingana déjà pourquoi tu es censé oui makambozolo tena tunika na français bengana pon pomoninga bazwa nga na king na kandi na mboka oyo pona ko saka bilanga siko tellement français na ko na famille français on a dit pourquoi tu es sorcier donc obengana pona nini na ko éviter ko loba ngote pona sentiment Karina za moi madame na ngai na bengana na nda aza souffrante c'est que vu comment la ba ujana pona ebi ba ujana mtu ba sake basa bana malibana interrompu na 4 ans. Banque na zaka pona sela bon musana bilanga na osala kuna mena omuna ça ne va pas suyo pena pena ngana epi na sola na Karine wana za sera nga si ça ne va pas na longa zonga non si masoko non mono le coin infiltré mon tena za infiltré teza nini yo siko zo mo effet que la lekio la munene na sala ba régime to kokana ta imako mutabanda ko loba nina na mboka itaka obengai makambo be solo yayo na ngai loba na yetu soki na lobi nina na ye nango na ekuke kaka ye aliaka nina moto mosu aliaka nete mama alobi te yo tolongoli yo kombo na yo toti yo nina tile oyo akongwanzama kaka ye asalanga libabe nga nasala libabe obe mabe na yo kena kolinga mwasa bato na kati eziba bakanga yo na liziba mai te yo na liziba mai yo bakanga yo tika topanda sekele sikoyo topanda omoni tite yoka omoni mwana wana ekuke oyo ajaka na mboka wana ye abanda kolandanga mpo na njombo na ngai omoni biso na mboka tolaka siko na njombo na yo malamu mwasi nyonso kotia liziba na yo masana ayo ka njombo na yo mama na kosi doba telo wana misa mwana ngala ko bombela yeni mimi lokuta obima na mwasi abato na bima na ya ziba awela ka njombo na ngai ya yo ko okotikala kozwa lisumbisi te yone mutolokanga yo lokanga na ye makama Patrick na ye makama Patrick kindoke jaka ya yo uso na malembe kindoke za jaka ya yo bilo pe na ina ona libongo ko kwate po je na ko tike na ngo Patrick ce soir tu na désolé aza kuna na famille na côté ya Maya Soudé kuna Maya Soudé so na talibé o l'équipe bilanga na bango o pusani o sani tsoko to fond o koti oh merci oh te na zo pesa explication po bilanga na bango ça pena on a fou bien ni merci père na lo bien ça carte so yebi pas la banque ko lukai mais bon
Frère bobongisa pour nous autres moi sinon wana ndela moni ala so ben na fushi boy. Donc so ben na fushi. Moi pour ça tcha. Nabila. Kande na banda oloba mama. Fatou azali mwasi na nga mama. Tuvande na Fatou bien mama. Afana pepe kolala na zamba. Natikaki Fatou na bonne santé. Mwana malamu. Natiki santé kitoko. Natikeli mbongo na bi Fatou. Twa mbongo oyo. Sala wenze. Mbongo kepesa mama. Mama nalala ina musala. Mama nalala ina musala. Nena tongo na yokukuta Fatou alali. Fatou yonzambe. Nabi Fatou. Tiere oyo. Fatou wonjilo. Alali bweneni mama. Akufi akolala. Akufi akolala. Ngana ukancha ba blague. Fatou na te. Fatou mama Fatou ala mukate. Yango ndoki ya kubongaka te na vina ye mobimba. Atokoloka mutu. Didier, likambo yo Vina yo kontana kaka. nakotola. Yo, yambote boko ma butu. Yo yakaki tete yaza na kyankyo na njoto te moto pasi makanga pasi. Mama eloko te mama eloko te na tiki kimia. Nala musabe Fatou ala mukate na bi Fatou ngamu nini olingo mema. Wana baleye. Wana baleye. Ezaki bandebe. Bakolia mona nga bengai maka na tila boko te. Obengai maka na sinatiri te. Mona nanga yake yo bebo imanina. Mona nanga yo bono kamio. Sambe Fatuma ngai nakoira te. Koyate mama. Le kamba ko ejalite. Balobi eloko ezakana lidesu, jamalidesu. Fatou keka mubesu kaka na kata bisa manko. Omoni nyamwa ajakana kata lidesu. Yenda ali akalidesu. Mutaleli omwana achaka kata lidesu. Fatuma! Kata lidesu kuma oncle. Yo ibi mutaleli nga Biloba bina na bozolo ba. Bazolo makamba matanga wa. Mutali lesu makamba madesu kotu sundeni. Tango botiaki na mabele. Ojaki direct te. Tuzo jilek ndeni mama. Na soare oti na se. Oji. Babenga imako na zakite. Kai moko na zakite. Mape. Saka kai moko na zaki manina. Ngaki na jobe. Ngakakufa te. Ngai moko. Amani ngai moko na zaka misho makasi. Mona na ngai na lingaki na jwa. Na kufa kikasi na lingaki na jwa. Direct na ti. Na jui Fatou mosusu na simbisi yeboy. Mutamala batu nyoso bembeli. Mutamala Mama, tika na pesa yo. Mama tika alobi na ngabo. Mama tika. Tika mama moninga na mai. Alobi mama tika na suko lobi lamba. Na meme. Eloko faya loba. Kendo kaya kaliboso na matanga. Elia soro. Mama no pesi Kuveri batu makoka mo. Ya mungala ole mona matabako. Ya kamisa ngote zmega. Comprendre no te pasonga na yo comprendre ko ba tieto sa ba vanti. Nelo sa avanti Mutaleri yo mona. Ye moko moteme ko ba ngamu. Nathalie Bino na liso mpo na lobi bo s'abonner massivement na Top Africa magazine et pas na yemoko Johnson Keto les garants de la nation. Top Africa magazine wana takas. Top Africa Studios, professional filming, professional master of ceremonies for your wedding, birthday parties, any events. Contact Top Africa TV or Mr. Johnson Keto 0742 45 47
148 or on 07932 355198 or drop an email on johnsonketo@googlemail.com. Facebook, Johnson Keto, Top Africa Magazine, Top Africa TV. Professional filming, Professional Master of Ceremonies, Top Africa Studios. Pour tous vos filmages professionnels et maître des cérémonies professionnelles dans vos fêtes de mariage, anniversaires et autres cérémonies, contactez Top Africa TV ou Monsieur Johnson Keto au 0044 742 45 47 148 ou encore au 079 32 35 51 98. Email johnsonketo en un seul mot @googlemail.com. Facebook Johnson Keto, Top Africa Magazine, Top Africa TV ou encore visitez notre site www.topafricamagazine.net. Pour tous vos filmages, appelez un professionnel, vous ne serez pas déçus. Maman, on a fatwa nyokwami na mboko oyo sans yo. Fatwa nyokwami makasi na libalo oyo basali ye boye. Yanga moko komona mabe ya ye kopesa nga rapport. Fatwa nyokwami mama. Anyokwami makasi. Ngai moko nazana ba moite. Nyokwami mama soko zalaki tonso makamsu balinga basala yango te. Mosi pe atanga mobete abala. Ngai moko te na ngaki na jwa mona na ngai Fatuma mpona bae. Mpelika moyo jere kola kanga ye moko mutabota te na mokili oyo. Na mboka na bino oyo basi ekomba bazate. Mama to sala nanga mona nona sina longwe na zongi nikoloka makamoko moko na kaka. Yo mpe baita ya. Balongola ya nanda karibala. Aben pa na libota te. Moko stozaki biso mbalo ya ndi fato ekokufa. Bono kami yo. Ay Fatuma, ngai maka na moni ate. Patrick. Oui, oncle va jeune. Ah, okole. Oncle ma bandicoot c'est bibi. Na komona te. Oh, je ga hélicoptère kitaka hotel mama comme susu bo kiteli na libandi. Ko ezako na mabandite. Ezako kola kaka. Yo mona ngaka tangu na zaki muke. Te nako yo bate. Baba photo na yo ina mboka kuna to tiango na ndako. Mama atia ya ina ndako tata pe atnika ya ina. Ko bubumba nguka tisiko. Bino bosi banu na biso. Biso to donc mama na yo. Nanga to yeli bumu moko. Oui. Ya ndenge moko loko ayo pende ngo jaeli bumu moko na leki na yo nani oyo. Oui. Mariam. Boni molonga na. Ah, noko longue histoire. Longue histoire, l'histoire mulai. Te, l'histoire mulai te noko. Na bengana. Oh. Ouais. Ikambo yali? Ah oui, noko ba bengana mutu pamba te. Akoma koloba trop concernant maman. Écoute, ozaki na problème sous sérieux à botara te tisiko. Ti ya bota te. Atikala ko bota ta mukolo moko te mo. Yondo saya ka njombo na mama mute. Noko eza kutu bongo te. Na sala nyonso oche akayebolinde mboko. Nyonso na sala noko. Oche yepe mbombo. Na sala ka noko yo bosa. Yo yebe mbombo. Na yebi noko. Azaka muta mabota te. Namoni yona kamona tete namona embe amona nanga yelali awa mpe konyokola kamona megolo nyozo yo Fatuma azaka kelinga kufata mama azaki ko bakabo ngai moko na zaka mizo makasyo mokilo ebingai namboko ebingai mizo makasi bono kami chambe natika nako ngai nako elate Mona. Najoko kata utana ya awa. Najota ka bato abeboy.
ngai nalingi nakolia te ngai nalingi kolia baba bombo na babiskiti nalingi nakota moto te nalingi nakota moto te mwana moso yo zipsi dengwa tenge na bengi ngai mama boni ilaka ngai nalobi ilaka zate ebemba zozo matanga to yo so tembela yo Fatuma mwana konyokola ka mwana lokwa ngai maka mama na ye na zaitumbe yo chebolinde mboko chembombo aboti te azaka mwasa mabota te noko oui otayali penja kombaela ko yate nza kumbala talele na ngai mingi te mais na monika déjà ki abota te na fandi na ngai bona éviter so na osani so pe na luka mwasi msusu na boma libala to kamu bona boma noko na boma yango ayo moto na bolole ayo penja moto na bolole penja malamu akume koluba makambo bien te pona nganoko na yebi ata akoloba makambo ya bien te pona yo akoloba bien te pona mama na yo nyonso wana ikana kati ya liboto na biso nakolonga mboka na ngate kuna na Equateur na yawa bandana yake walika butongo poko walika bulika imalamu te na yende pona kobongisa likambo ngana yoki yo benginga mingi benginga mingi na kofanda boyfoni apel na kefoni pona yo ndina yaki na yoka likambo ngwe nini na benga na enoko Karina za mwasa mabota te et puis oza motuya ezake akome ko finga mama wa botinga ki azandoki akome ko répéter yango moni loko esala ke ngana bengana mas na ndaku nanga na bengana afinga na mama wa botanga ki azandoki wana kokai ko pardonner te noko akoka ko pardonner mama na yondoki oui Jana ko permettre ngote mama wa bokolinga ya kolisinga Patrick yoka omoni ezaeli ya mama mwana nda yeba kango oko ezaela mama mwana nda yeba tango yo na mbulo yo komi muninga na yo gero masungi aina France na France na yebi bien aina France aibeja ya mama ne malamu okomona alati yeta ya Musa Kasai oyo kakawela lo bakapamba pamba boka kaye lero aibezaeli ya mama na ye malamu pona nini yote eiba totangi na bango kerasi ezeli ya mama yo yebi mama na yote na yebi mama botinga na iba ete pona ni ngati yo nde na jaribo yo oko mekwa mokolo na ngati to nde to jaribo yo mokolo na ngate Njambe bono kamyo so wow mama tika mama fato ebomi mama ko linga bokilo fato alinga ki bokilo kolinga bokilo mabe mama kolinga bokilo mabe kolingeza mabete me bokilo ngwa linga pe fatu mama na ko finga lokwa nyama fatu kanga makana ata na elobi nende soki nga lelo nazo bika mama eza po tamba bwa kinga libanda na ke na ngai me fatu kanga makika na so basala keni atinga mobena libala mpoko zani na monite mobali oyo tolingana pule pi na emeyele sikangai na kenena tika mobali tolingana bonde loko te kamwe bana na ngai na lobaka likambo oyo likambo nini te saka moni ejo simba te na ndaka libala kotinga mate ekumba kobena liwa Maître Simo Kabeya wetu oya za na États-Unis na mboka Félicien Yoko mobali ya Nicole Bisisa ta Félicien za mosala Nzambe kasa lobaka na ngai lobi mama itane mona na yaso ka jongi libala njoto malamu te soko juye na mboka na biso kuna bongandanga mona jongi njoto makasi mpe na jolo bana Fatuma tovanda te mama ibana ngai mama na jonga mama pe mona jongi aye kokutana likama soka yaka ngai na ninga kina baka ngai na zana libota mozusu mpe tala na jangi mabako na jangi mona ngai bongo ye mbokilo na ye wana soka moni ngai ajo sala imurise kosekisa mama kolera te Perazi batu mabe mama batu mabe moto mabe okomona moto mabe bene longi mpe ajo sesenga nyaka mona na ngai akufa na mpasi na motema pe pela ajo tambola kana mona na ye ya mobility mpe lero oyo bokilo na ngai akoja mwasi mosusu te bongo o na ngai jero mpamba akei
eloko te nzambe ebonda Kambote. yebi Tojonga na ndako ya libala wana te. Ndenge nini yo koyeba ezali ya mama na yo te? Mena yeba ezali ya mama te mpona minoko. Mama nga afanda na ena yeba ezali te mpona. Mina dika gambo ezali kati na yo. Oui mobali si okoli libande ye kaya te kokende. Moi libande tango yo koya. Suki apembe koya pesi. Ti koko ngana jarika nenga merengete. Yo kotala nga mona okamona yo imokolo na ngai kati na inoko pona inde. Sikolo ngo yebisanga nini noko. Eloko nina yebisa yo yebe ezali ya mama na yo. Mama na yo ngana bomba kate moni ngabo sepe polende ya likambo na ngai njambe tango asali bosoro atika ngonde na ndoto na ngai ki na yebi yo za mutaba verite ngana beta keloko na kei soke yinde peli ngana kufa te akise yoko o liqueur no okay eka gene yoko ngoko masuba boy sidi saka oh ebla mindele sidi saka asisa ai makasi omoni mama na yo aya na ngai na yebi bien tidero komona omona kanoko na yo ndenge na yali boy noko na yo ndengo komona ngabo noko ba jeune noko ba jeune te kam na yemboka voka oyo pona kosisa bojoba ya mama na yo bozoba nini kasi jana na kendeti ao pese yoko inde pona fungwa mai tangu nako fungwa mana nyati awa yo bomba po ato bombi te oyebisi ye na robera ka ye polele ngana lobaka polele po anja ya meza ebinga na polele mama na yo ayi mutamisala mabe nako bela yo ngamoko ndoko na yo nako bela bosoro na kokoso na nini ya yo na ngai yana mama na yo wana noko pardon musala mabe na ndenge ni yebisanga ke mama na ngaza musala mabe kindoke kamoko na kolobela yo na kosa ya na ngama yo kondima mongala longo na Équateur yeba Congo ao noko avec beaucoup de respect on appelle ça quand mama na ngaza ndoki ndenge tunanga siko kindoki ya ndenge nini utanga noko nayo nina nga mwana moketanga kotanga ketaka noko bonoko akobimoko erenge na sala mosanga jaka moroba mbisi makasi deo na mbula na ngale yo ndenge na jalawa nina nga mbula moke kasi soki na ke koroba mbisi yao eloko na kangezaka kandakala kombo ya nina o mama na yo ajalaka nango nina wana euta na mbisi na bandaka kokanga na Équateur na jaka soki na ke koroba mbisi na kanga kaka nina banina ya minene po biso na Équateur kuna nde nina yango nde sala ke bopesa ekombo nina te soki na nina na ndako ya lia kaka nina njoka ezaka nde bandoki bakota deja esi bafanda na kinina wana noko yebisa ngai kindoki yango ya nini ezolakisa ke aza ndoki asala nini mwasi na yebisi yo nini akolota nini bandoto mabe ndoto azolota alobi mama azokanga ekingo nyonso yango wa eyi ya solo omoni ne toza bato nazali koluka banda kala naleka epa mobali na yo kuna place ozali kozala na ndako na libala ayebisi nga sa benga na ye ayebisi nga na benga na ye aza susu awa te kende koluka ye kuna epa mama na ye na ngai na yo oluka banda kala suite kaka ya bafievre nazali kosala nde omoi na ye na solo na se Karine eske na kindoki ya famille ya mobali na nga nazalaka to na kindoki ya famille na eso mona ngai se naza mutu yo zwanga na sa musala epa na yo opa yo kaser yo kondima ke babilanga nyonso nde aza na travailler sur perte jour wana oyebisinga lo na bana ndunda nazwi bana ndunda bagraine na ndunda oyo ebotaki na mukala oyo nani mukala oyo ekangama na ya nani mama oyo nani oyo tocheki baborne nazwi bana ndunda na binaki elona na mukala oyo otindaki nga lo na bana ndunda naloni mukala ndunda oyo otindenga nabi te na rose mai lobi suna otia mai lobi nana biso ndunda eboti paipai première fois
sœur Karine, on a comme mon bien et comme ini. Oteki bilo na ngai wana zo kosa. Yoka mikolo na zo ya. Sœur Karine, yoka. Oteki bilo na ngai yo. Oteki te, keneta mukale pina ozozela. Oteka ne ba manga. Po na biso nzeta manga munene na kata mukala. Siko na toza na obad, Yo za sœur na nga. Basa nzambe basé be na mboko. Kindoki ya famille na bino za héréditaire. Yo komo kanga ba bandu. Po babila. Ba ko sam, ça to komo kanga ba. Balobi la petite vient à manger. Moi na mkia kakolia. Siko na ngina yeba. O nga na osala eza perte to na tika na senga na tiki. Nga na tiki, wa pena ifi na tiki. O tika bombo. Lelo ko na akia, yango na yakia. So imongo pesa kinga. En tout cas c'est na yebite pona ponga na zonga na kini. Natika couper oyo. O te ko récupérer mon ou bien to ça boy. Poto ça bien. Te poto ça bien yo te ka likoli pa po moko nga na kia moko. Maman excusez-moi vraiment. Et là on a vendu silo maman. Bon, il y a un signe il y a respect d'impolitesse peut-être on va aider impolitesse. Pour ceux qui les cambo moto moko mi balé mi sato à lobby en tout cas ils allaient sous les cambo douter na moté. Maman. Au soni on na yo kana village oyo. Ki batbate misanga na nzela, ba ibisanga tout le temps. Makambo concernant yo. Maman pardon s'il te plaît na mwana yo. Naka mwana moko ya liboso. Gloria kufa na tikala na. Maman yebisanga pardon vraiment na sengi yo. Maman makambo na zana ngoke oluka yebelanga a. Bo yo ko kutanga apa ta mwasa so o comprendre te ni na zana ngo yo yesa makambo manga épinard mambo esengi zana. Te wana zaka makambo yele ki na musala. Sikuza problème ni ça. Yo kineno kuna yeba ngwa. Mais mbano oyibi ki na santi pinda ki aza okonda. Aza pinda okonda. Okutene moko. Ngana na toke porte. Na yibika ki ser ndo za kabani tom so za sima la cuisine. Na mona kam mo répondre ngozo kana na iti oh nazoka Mama Karine. Mais so abandi otala nga ifeke na lata ibe bika couper na ngondi batu basepela na makasi. Yonde. Abandi osepela na couper na nga. Kene na makambo nazo. Kasi te ay kasa sepela na nga ibisinga bi ah. Tu es gentil comment? Non, je suis pas gentil. Tu es sorcier na binote, je suis pas sorcier. C'est toi qui es sorcier. Elle dit oui, je suis sorcier. Ta place à comprendre pendant que mobile no c'est pas. Le bal kamuna. Là ibisinga bitin. Karine yo zomo na boaza ce soir té na bengana ki azepa mama na ye. Na ebité c'est bowele nini. Ngana epse santé oyo eza ba santé fo tala ni bali mike balinga suba se minena té c'est. Yo muneno zoke na otio. Yo munena na famille ça héréditaire. Maman, tu m'as maman libale, oui bien onté. On a na vie na na oyeba te na expliquer on a. Na bimi libanda ndako na ngai kola bandoto na zolota. Maman mobile. Maman mobile na ngai ko donc so na loti ndoto na habite na tanga nani sika wana. Lokwa na kotanga ndoto ndinge ezaleli pona mobile na ngai. Maman na yaza ndoto. Na misalo nga nazomona maman na yala ndanga ba film wabi akamula nga mabumu. Ko mbele ese milongo na ndako. Azola na film. Akam finanga tina kingo so ina lobby yango pa mobile na ngiza sacrilège. Oh. Mais yo so yi mama bokilo fino ya kingo na mo yo so ebika fino kingo na butu point na mo zo ke kolukete o sa ba trouble pa na. Non banda ndeni to aba bantu. Funa ebisande mobile na nga defazo le defanga funa bata masima na nga na mo. Ko mobile abimi tango ebisi. Ndinga bwaka nga libanda. Atali kutu te ba douleur nyoso ba zembe to. Sœur na kati ote so ke mon mobile yo yebisi lo kabonga ba ke libanda. C'est kaza femme de nuit maman ba. Mari de nuit to femme de nuit pour ramso yo ba. Mobile na ngaza mobile. Maman na bango ndaza femme. Pomo nga pe à l'époque mobwe ko kona biso mwasi. Akomisi nga PD de nuit na. Yango kutika la bo. Na comprendre penza. Voilà. Didi. Mwana na fanda na wana. Mwana ngai. Nous épité na koko expliquer on ndenge nini. Bata mboko bazomukela nga ba problème na voka oyo. Eseli nini bakile koyebiso mwana nga mobali makambo oyo soki Gloria kufa eza ka nzambe ndabendaki oyo sikoyo bakile koboma mwasi na ona zwa nini mwana batu maboko pembe nga yeyo maboko pembe nzambe na yeyo maman balobi trop maman obombela nga vérité te naza mwana wa mobali na sungaka o mama yebisanga vérité maman yebisanga vérité maman c'est vrai. Il me tombe ma fatou maman.
Azoe batela voka baolukela ngani voka. Sali mili. Ngai mama badu na vandi motema pembe. Nzambe ne mudayebi. Mwana bata mungala ngala kana kolia Fatuma. Ngala kolia mwana bata mungala. Ozo raisonner tel kamwana te. Azo ke kopesa information ndengwana. Bisanga information te obiso nonga na oka na village voka mama. Na koka tsoko bimate na kote na kesa bilanga. Bate misanga mama abino ndoki mama na bino mtalia mwasi no mama na bino mama nde simba te mama. Ebisanga vérité na za mwana na yo. Non sengo pardon mama. Oza na posa ko bomanga yi. Oza na posa ko bomanga didi. Na boti obanda kala. Nefu mwana libubu didi so na yebaki. Na yena fina ta makolo kufa na yo. Lelo komi ko tuna ngaba keso nini didi. Atu baninga baloba atu balobi mama ya bino ndo. Vandi o raisonner pe est-ce que ça est solo? Ozo ko tuna nga didi elika muni so tuna ngai. Na yebeta mutu na makolo te na yebinde babi mangala butu te. Na motema pembe Yesu. Merci. Merci maman. Lokolo bo yebisanga vérité. Mais sengi o merci. Perazi. Uzabu kilo. Mutabunga zate. Na kisasa na mpoto na awa na mboko oyo. Muto moka bungi tete biso mona na ngai na mona na ya mutasangani biso. Kasi likambo nyonso ezaka na litina na ngwa. Na likambo ekweki na nkoko na ngere kasi mutakoluka ye balitina likambo te euti wapi. Yango monite na jiraki nano. Nalala mpo mokola ali akanyama litoi moko te. Na yoki buke na mboka na bino. Oyo na yoki mingi. Pe na tunaki bandeko na ngai na tuni Brigitte Bosange na Chantal Bosange. Bolo banangai na no likambo oyo na sa aboni balobi te. Brigitte Bosange alobi tuna mapera. Yango na jo tuna yo. Fatuma akuva kindengeni. Yo kota kiri kamba angote. Marie-Jeanne. Eloko yo pende ye olongo na ndako no kwatu ko vandisa nga makambu kuto zo betela nga basolo ya mutu sa kufa kala. Mwana ya kufa kina buzo kufa kala azama ito baki wao nte mayeso eso pane koti na sa mabe na tuni yo okota likamba ngote ete yo moto liaka ete. Marie-Jeanne, uboni mutu na yo zo tuna nga buzoba ana. Ngana ke ko lia mwana na ngana za famille na yo. Mutu na ya buzoba. Ya buzoba? Ya bozoba pena Marie-Jeanne. Omani ko matanga na ye na ndenga akuti mpe yo jolo bangai bozoba wono fingi ngai bole. Mpona yoki na za moto. Na yoki yango amoni na ye na kuti kotu na yo sika yo komi ko bangai mutuna ya bozoba. Tuka bile ba mongo bolinga osakada batu mingi ana somo na mama. Loko mwana na yo wana zoba ana Fatuma ana ya zoba wala kuta zaki mwasi azaki ndeko azaki lokola mwana na ngai mobali. Didier Jambe. Ndekone mobali ona zaki mwasi oyo jotola wana mona nani oyo jotola wana mona nani mwana na yo mwana na ngai mwana na yo ozoyoka mwana na yo pela na moni yo jotia ngai mosape na mono di penja mosape o timpenja te o tibo yeba ni mama to salaka ba camarade kala yo kasi ko bangisa nga saka ngai na yo to yebani kasi na yebaki misana yo te na yebaki misana yo te ozandoki ojo mona na ngai olia ye na kwanga ngai na yebite mpona nini soko lingaka te mona na yo abala mona na ngai te yo na bandeko beta mwana yo beta ngai Marie-Jeanne yo ko beta yo mboka mobile bazotala pela yo beta ngai mama na ngai ye Marie-Jeanne azobosa na ngai oji mona na ngai olekisi ye na ndoki na bino ya bakongo na yo na nina boleli ngai mona mpe mama na ngai na kompleta yo Marie-Jeanne soko sakani lopango eza lopango na nga soko sakani nga na ko nyaka yo awu du yo mo santembe du pete ngai na komi na kanda mona na ngai pe naziyebisaki yo soki ngani na lelo na boya kokipe makambo Patrick oyo eza mpona mbongo alikelema. Comment expliquer yo leki na nga ndenge oza wana Patrick aza mwana nga na boti mpe na bomwana nyonso po apesa nga mbongo ifo eute mpo mwasi na ye
wana ba mibeko nini wana ya sika wana mama mwana yanga moko na boti yaya toke no mare pardon awa toko so na libota Patrick noko yo yinde kona ngai ata na yi okomona ko ya noko moko boy mokete noko moka jalaka te o ya na ngai ta likemba ngo bosa ka ngondenge nini yo ya sinyake ya sa likemba yo zwa kambongo chaka oto za likemba moto soka lobike no likemba ngandenge na kubando ko tia mbongo na ndenge na nga noko nga makamwana nyoso na yebi yango te noko okoyeba ngote ndeni moi c'est aveugle yo alesa yo kindo ya to okoyeba ngondeni to so yo ba leso kindo noko mama kabu na yebi te mama so amona nga na za bébé ubazo melisa mabe ya yo bongwana yo njamba kota yo penda yo bongwana pardon tika biloko yo bongwana pardon ya yoka o nga nazo peso lo kwa rapport na yo kasi sikoyo yebisa ngai likelemba ngo eza boye omoni nga a na village voka tozana ba musique na voka yo babenga avoka voka yango naza na musique na nga na salaka naza na musique na nga to salaka église wapi okaka yanja komba naza mama président kuna Mais tu as des gens qui ont souffert de la matinée, en tout cas, maï. Yo discuter kaka. Yo zanga jamais pour discuter. batikelanga responsabilité balobelaka yesu nde nzambe alikolo nde tosala siko mutualité musique oyo alie apres moninga alie ekomi na tour nanga napesa po moninga alia seke mabonza njaka mbezaka te koma muziki kuna batiaka mabonza te koma muziki noko malgré nyonso wana nayebi eloko te mama ayebisanga makambo alikele napesaka mpe so aza problème tozala difficulté ya mbongo na mbongo te noko na mbongo te mama so asenga mbongo so nalobi zela karina ye apesa ekomi makambo famille nini bayokanaka te basorganisaka te mama mwasi na mobali batambolaka elongo so baosala makambo bayokanaka mama nasalaka nyonso mpona ye eloko nga na boya nde yango wana Patrick oyebi beke nalinga eloko wana te lisolo mwasi na aya te tozoluka tobongisa mama eske siko naza suna mwasi yango esika moko noko ojera te yaya jani eloko moko na kati ya bomwasi yo ndengo da wana mwana oyo bota bolingo yo pesaka uti yo zwa liziba nayo ofungola opesa mobali nayo zwa njombo na ye akotisa ipa nayo ozwa mwana oyo ozwi wana ese kaka mutatina na makasi noko tala nalo ata yo moko te makamu na yobi ayebi pota mona koloba liziba ko yeba na koloba njombo na bengani mwasi na nga Karine noko na ndaku pona mama sikona sala nini ese swani yaya mwasi akei azosala eloko moko te kobota mabota te eloko te sikoyo akofandela ye na ndako po asale nini mère sande to sala bongela savon opesa bango savon te mama ya Karine oza bongo yo kwa ndini aiba évidemment on vient na mai bongo ya munda nika ni nikel na ete no nika ya ngunza yo nika ya fa eswayo nazolakisa bino nde botema bala bana nakamite na obala te oso mbana apesi mundu mana niki sensina yanga mona onike bongo osengelanga nga kosala sengela ona mbai na ngai ayi na sala msala mimi makelele mbali no wapi yo ba usalaka ko uzipa
Kasi na obala te. Kala te na opesa invitation. Ya baba banga ni kabila mbati. Oh, meka turo. Invité hein. Oh, moi na onika. Va combattre. Tu veux qu'il fasse le nom? Oh, tu vois. Je viens de manger le coup. Bon, je vais passer. Hey, pardon. Ça. M'appelle un bout. M'appelle un enfant son bout, maman. Hey. Então pesa mboda olinga na oyo te mama ndo kwalinga mboda mama pumbwa na butu ya olinga mboda kwa tena ngowai yo mtamsama ya mboko mudimba hey bato bayeba basaba bandima mbota ba besa mboda no ka pamba ngapena na yebiti ne yokuta ba mama ndo kasa mayo yo soki gikote lo soki nani yo o kamati basala chelo kwa basala chaku yo ngumekanga yo yo ebinga te na mboka oyo na mboka oyo yo ebinga te okile koloba ba mama ndoki ndoki akozala kwanga toyeba yo yango oboyi mbote na biso mama na ngai bano baye komeka ngai nazo comprendre te soki yo soki Karine soki nani soki bokilo ya nani soki ya nani yango mabala ezokufaka bino bato kobala te ya yo kamati basala miso che lokola chaku noko esko yebi ke tave kavinga na Swiss kuna atuninga nde nini mas mwasi nao nalobi na soni ko yebise ke na bengana epo na mama na ajo na komi mama zotanga ka mala tefelo yebise ke tave tala mwasi na nga bota ka te yango na sali nini na bengani mama eske ko bota te za réseau ko bengana mwana boni boyoko ko bota te mwasi so ka zo bota te ya bongwana nako senga oboni bisi bongwana o makila na biso bangala to ndi masano makila na ngai te makila na nga na boy te ozoyoka na boy te makila na nga me bizaleli na ye na mwasi na ye soki mwasi na meki kozonga na ndako wana okosala ndenge osaka yenga nayebi yo da bojobo osaka yenga kuna na mboka ta bojoba te nakoloba o makila na biso bangala kosala masano te nayebisi yo nayebisi yo ngana banga ngoni ngani ajaka ko na banga kayo lisusu te ata ndenge nini komema nge pai te bojoba ngate aza ma présidente munene na kati église munene banga ngai oya njambo alikolo oya tata webo kasi boso mwana mama Maria mwana mama Maria banga ngate ikoni bosepi atika byoka pamba wana yakana bibotu okomona yo kotumika yo kwa merci yoko mona ngayera nengo yebaka kala oko mona ngayera yako kwa ngayera kana ya shika na mokete mona mokete oko mona ya mona na mboka hawa tete ebo joba ya ebo joba batiko banga yoko te osepi yoko banga ate yosimili kwanga osimili ngali kwangola osimili kwangola te papa te doko mama kala mama bokolo bateli apa bangali kwangola ya jonga mboka na yako zwango awa ubia bomba kaka so bibale abia yita pena ngai lelo na posa sama bete lelo te lelo journée na nga eza ya oko bosa na ngai okende na nga lo sambo lelo eza kutundo kotela maina nzima oti yakudinda ndenga vati yo fana sokokuka yo ne siralité lo pele bombi na bombi yo ni ba yo pele tende mama munene boy choko yako sona mwa mkota so mama ngai nakuna linga ka oti na sepela na oti ndongo yakapana biso pesa ka panda mama mabe mimi sira midana lia yo ngamo mimi mandokyo aza ndoki tika na yo yalo tamabe pamba ndokune suka kapana omo nanga mde koma tie bindendi yo bayo kumekanga ekusuka kana yo mona bana yo bindendi so so na bila so ba unjala so ba nani ba unjala sema bolo mama yo kana usakana ngayo osakana yo mama na sepela kana oti odando kina linga ka oti ni basona kana ndo kanga olokanga mama tala omona sima okaza tende lungengeza pembe boyo na sima na mwindu koyinda eti mama ndo kangola bila mayo zengi sikia mwana nina kizenga mwana yo yo usakana ngayo mwana ole ole mama sa mama pardon yo mwana zana sire yo mwana zana sire olingana mai nina ko oh kombeka kute oh hata na mai Top
Africa Studios. Professional filming, professional master of ceremonies for your wedding, birthday parties, any events. Contact Top Africa TV or Mr. Johnson Keto 0742 45 47 148 or on 07932 35 51 98 or drop an email on johnsonketo@googlemail.com. Facebook Johnson Keto, Top Africa Magazine, Top Africa TV. Professional filming, professional master of ceremonies, Top Africa Studios. Pour tous vos filmages professionnels et maître des cérémonies professionnelles dans vos fêtes de mariage, anniversaires et autres cérémonies, contactez Top Africa TV ou Monsieur Johnson Keto au 0044 742 45 47 148 ou encore au 079 32 35 51 98. Email johnsonketo en un seul mot @googlemail.com. Facebook Johnson Keto, Top Africa Magazine, Top Africa TV ou encore visitez notre site www.topafricamagazine.net. Pour tous vos filmages, appelez un professionnel, vous ne serez pas déçus. ezalaka te ye Marie-Jeanne wana azolakisa nini makese Marie-Jeanne abebisa kombo na biso ke biso bandoki mpe azobenga biso bandoki na mboko tala Marie-Jeanne awuti nde kuna na nzela bangala mutu molobi mopepi bambisi azoyewa na mboka bakongo ya kosaka na biso aya kodomine biso na mboka bakongo. Jamais makesi. Jamais. Omoni nina, omoni soki na vandi kimia. Nazokanisa ebele na mutu na ngai. Donc mutu lokola Marie-Jeanne na bande ko beta na bomwana. Mungala na kasi ya ayo saka na mboka ba kongo yenga yo saka na biso. Nina. Na yebi te. Donc moteme zo suka pona Marie-Jeanne. Na yebi eloko ya mbala suka na kopesa ye. Akolapa. Kezo lo bayende kopesa. Ebongonga ye komona ngati azotamisa sango na biso na moyo makambo nina siko biso na butu totikala la pongi akolala te azaki tangu te l'air eza kutu te akomona omoni Marie-Jeanne ngai akomona nga fara akozanga mutu akobetela lisolo mpe akolanda mwana na ye yazosasa bato baje rendez-vous lelo ezali kama kozela te parce que soki toumeli na mission oyo akorefese biso bien lelo biso na ye na butu akondima oyo nakosaka na bato te aza eloko te aza moko pete ngaye nga bole mwana nga na kwanga tala nga nayebisaki mwana okuta apesi biso misala anyokoli biso boy pona kokota nzunga ma famille soko kokuti kokota te musuni bololo ba ti épice combien kota nzunga ma famille nga nazodilisa mutu ezokota te mwana azana te mwana bololo liboka pilipili awa musuni ezokokokita te mama nakufi kingo cha mboko eza mabenza bela langa utafina kingo bafininga kingo kindo cha mboko ya bilo bwe bafininga kingo butu balongo ya kin na kingo bango bafinanga awa bomoni ngombe ya bilo pula divisa vino milikit boya boluka milikit butu bafininga kingo bozofinanga awa nasali biloni
Nathalie Bino na liso mpo na lobi bo s'abonner massivement na Top Africa Magazine. Et pas na yemoko Johnson Keto, le garant de la nation. Top Africa Magazine. Wana takas. Comme si c'est un cas, yo moi si ojana moi limemia. Ngai komona yo jamba liboso na mona yo. Kasi na ye. Bana na utamboka na yawa na Patrick tokuta na aka na ye Patrick yo namona kayote. Nena ebite namona yo. Likambo yo nyoso eleki. Mota kobetela ngali sola jalite. Ponga na ebi boto nanga malamu. Ebi ya nanga malamu. Na ebi ya Patrick malamu. Ata nataki na mboka ambandaka. Kasi yo sengeo da motema makasi. Yana ngai wano komona yana ngai nina. Ngabo sepe kuti nambandaka. Nalo bakango na okela ngo so nitenga na lokama epana ye. Loko fa ekuti yo zala ngeza ton sunde musute sikanga na oyi ko vanda vraiment. O libala na ngai ndaka libala na ngai yango. Ya solo wana yo tika ngai awa. Comment lingeta ko sentir nga tamu kiete no ko na ebite na sala ini. Omoi tangu na yaki. Na yoki masoro na moko banda na ye yaya. Ti na ye pa Patrick. Na yoki te. Na ebi yaya maramu. Ofinga na yote. Noko. Kota na yo boyo ko fingira ni. Noko fingele ni aza mama bokilo na ngai noko finga nini vraiment noko. Eloko felo ngata na boka Patrick ate zambongo na ngai na pesi pa Patrick ndaku nyoso ezala ka bongo. Moi sa abomba mobali na mais mama bongo te noko. Kasi sikoyo okolinga kojonga libala te okojonga lisusu te. Noko. Na o Patrick asala ngai eza su Patrick onga na ebite na ozonga te noko. Te. Na ko ebisoli kambo ejibo so ikati ya libutu na ngai. Ngana bomba kate tala ina bangaro ba yakamono ko sungiso ngane muntu aliboso. Ngabo sepe na bomba kale kote. Gero masungi ayebi. Ti afanda na France kuna na Fiston Matali ba yebi marambo sepe bomba kale kote. Na ediketo ba yebi maramu. Ke bosepe abomba kali kambote. Ngalo bakapolele. Famille na biso to yakana kindoki. Tala ndoki monene takayana ngai. Nako ebisa yote ngana kubomba yona utwa. Siko noko ekomindeni ke ngande na mama. Yokana ebisa yo ndoki aruka kadiembe yana likambo yo sala te ya midembeli wana. Ngako be opo yena kubomba ni. Noko. Moni yana ngai ndoki. Kokola kindoki na ebiso to yeba to komisari lokola lisani. Asaka kana na ye to bengana ina basanku shwa. Ko ngande mutu na bimisa mama ndoki. Noko nzoka yo yebi na okindoki ndeko na yo. Na gaya kite na yet nako panda. Mboka na bido ina ngai noko. Ngai noko. Kasi yoko na yeli onde nini. Liko jonga ya mwana biso Patrick ajonga. Soki bozongi si bolingo na bino ngana bino inde basanku she tokotikela. Tilikola mama na ye noko mama kotisa Patrick soki ni na motema na habite Patrick abwakanga noko ndima te. Tala. Atika kosama kamususu oya zoko yebate. Ya na biso aliboso Angela meza ba champagne lero afanda na Canada libela. Yena babo matuta bala babo matuta bota ba Melissa ba Tiffany ba Riti ba Diana Rose bafanda kuna pona yaya na biso uyu watikarawa oyalanda oyo kamtuzeli kana ngai kozoma libala kubanga na yote soki kojobo ya libala sikoyo okotikala monjema na mbuyo oyo kono oyo tikala monjema pardon. Vous comprenez le film. Maman, oh, tu n'as pas mobile, ça mon écran mobile problème. Mais vous comprenez le film. Parce que même oh maman, vous avez mis dans la casa, on a est-ce que vous bêtez là et que maman est en allant qui n'a l'autre so na bête li na bête so bête na ngai ti
kukanisa te kusenza makambo ngana zolota ndo mususu zolota mafu Jésus mususu baranyo ndo bangana bandoki mususu kufuna kingo non ntimate kiza mafu tumena zo mona elonga mafu moyi bate zo kumilangisa nini ba comprendre siko nyedike yaya na biso memba ndoto oyo lobolota ndeya karina ndolo ya karina olota kaka baolanda ye pa mabokilo na ye na likwangola ya karina olota baofila ye kingo ya solo eze yango ze ya solo eze ya karina olota mabokilo na obete banzete nyonso yango ngapi nazolota ngo nyonso nanga nazolota ngo mifo osambela yaya nga nayebisaki mifo osambela eloko eleki kosambela eza te mifo osambela Mama tani ya tokende mifo sambela nga yongo muni ngai papi na lingana ngao yate kwani nazo boya problem kwa yako yamboye mama kutna bino na buta komiko ya nga ketna ketika maya na osisa basali bona gesuna kina ibongo prophet atande ngini moto na njambe taisangera oko pamba ya bujoba ngai na longwa kimboka na yake awa na mboka hoyo ya bako moyo Prophet. Biloko mshushu kotala ngona ndenga molimo ekomo kolembisa njoto. Po kotala ngamoko na yebi ndeko nanga ya mwasi malamu. Kolongwa ya longwa to bengana ye na mboko na biso kuna na basankusu. Tia ya awa na kasangulu awa. Ezaki masanote. Aloki batu mingi. Eza ya biso famille. Eza ya ye moko ye. Ezala ya mubali na yeo babota na ye mwana mususu atika na mboka kuna aloka emba alongwe kuna na mboka te Yesu alaninga tuti awa na bakongo na mboka na bino awa akomi koloka ngai awa na kolota ndoto na nga malamu aloti tara na bandaki kutu ndoto na ngai malamu na monite bako benga ngana moto na ngai yo ajaka na miki oyo nani ndeko na ngao yebi na basantu kosa ko Patrick Kalala aina itali kasi azwa sikoyo alongola ngandoto wana ya mitie akomi kolota ako kebisa ngai yo loko uti na mboka kuna yawa pome na senga yawa na mboko na ngai bako ya himuta bako ngote ya himuto ya basakusu na bako ngizende ko bengana obiso to bengana ye kuna to tinda yao aluka mboka ko kende ko sa kindoki na ende aya awa akomi komela singa na butute yango yoko na yera ki opolere na lobe ayo pongana sa kalikambu na so na mosai na njambe afana sisi na yote na sila linga moko yango na baki na ya pana yo na so ya nano otalisa ngai na sani nayokiyo ngalokola mosali na nzambe ona koyebisa kaka ozala kimia ngana za musakoli ona monaka pe nayebi nini yo ezoleka na libota na yo kasi ntango nano ekoki te navandisa yo mpe nayebisa yo na bongo ozala kimia bonga ekobeta pe nakobenga yo kozonga nde nakoyeba koyebisa yo nini nyonso oyo o molimo oza kolakisa mpo na yo mpe mpo na libota na yo mpe mpo na ndeko na yo ya mwasi bolimbisi kodia molimo na yo nakomona kokufa molimo elobi nano te nakomona nakoki kofanda na jeli molimo na yo awa na jeli ti elobi te nga nakufi mpo nayebi yeye na nga malamu nina wana ayi moto moko mabe ngana yebi bana mboka yana alokanga moko ngamo na miyebi na za koloka zana kimia yango na lobi zonga ya kasi soki na sali vengeance liboso Yesu alobi ngai ezali mabe elimo elingaka vengeance te molimo eza ya nzambe oyo eza ya lisakoli elingaka ete nyonso eza na kimia soki eke na kimia resultat mpe ya malamu kotalisa eza na kimia kende na kimia ngonge kobeta oyo nakobenga oyo koya kozonga lisusu etalisi oyo atalisaki ngai ye na butu wana namoni aina likambo akotalisa ngai na liseti na elongi ayakisi ngai likwangala atamula yao atalisi ngai na elongi boye tika makambo na ngai
ekotikala na mokili oyo nkolo Yesu akumisama o aleluya o mbanga na yo ekotikala o na mokili tika Nzambe akumisama aleluya ukina ngumpani emini ngemakamba o ontenere botembo. Mama oyelinga kamboni ozotuna ngali kamuni nangai na nkombo na Yesu Nzamba Isaka na nkombo na Yesu kamboni nangai mama atabo sangani atabo sali makita na bisika bokeko luka kuna ke ngai nina bomoni nga soki ni bokokoka ngai te miso lokola nonge mpote na ndoki kolokaka bana batu bobomaka batu yonde ndoki mwana nini onga na boma emona nini na miso te oyempa odwanga yo jangai oyebi jangai ngai okokoka ngai te na za mongo pamba oza mongo wapi pamba mwana no akufina buzoba na ye moko kobota ezanga ye yango na kenda ko kufa sikondo maona na ngai na joyo kampasi po jolo batakufa kina bujoba na ye na ndoki na yo na nkombo na Yesu baye ndoki ayeba janga omoni yo ozobelela ti belela ndoki moye za ya yo mata belela fire ya wapi ya mukie eloko te ngala kokoka yo te bolole ngala kokoka yo bolole nina yo longba wana bolele longba wana ngala kokoka yo na Yesu Nzambe bankoko yo kolonga ngai te tika wana eza ya muke ya na moi te bata moni ndoki be ndoki ayempa boma ngai okozwa ngai te ngala koboma yo yo zelo te me ngai ye ki mona na ngai te ngana zwaki mona na me affaire sufinga boye affaire sufinga ngai me yo na laki yo bolole ato sufi yo na ngana yo rendez-vous na butu na nkombo na Yesu lolipa mongo yebaka ezanga village voka oyo eyebinga bato bisika bokeko consulter bayebinga nina ngane makambu na village oyo babangaka ngani ndoki bobangaka lisusu te yebakaka bobangaka te na misa bato rendez-vous na butu okozwa ngai te na nkombo na Yesu na nkombo na Yesu boto yaka bataboka boyoka alobita akozwa ngai ndoki na nkombo na Yesu ngai moto akokoka ngai te. En tout cas pila mama kumutu pina aza ndoki ya solo kindoki ne pene komona na penza na miso na kenda kutipa ya Patrick na talisi ya Patrick abenga na ngai poka na pone bisiki ya Patrick ndinga sabu mama kumutu aza ndoki nga na omona ala na olota bandoto na ye nazo mona ye boye akoba ko yori sana bandoto noko ya banda ko mimonisa ye moko ye ko mimonisa ye moko na mboka babenga na ye pone byoko yoko yisanga ya na ngata nibonu quelle solution noko quelle solution ni to ko lukela ye solution to lukela ye jali ko benga ni na mboka ko itinda ye na mboko kasi aina kindoki boko ya kota makasi na ibisa yo yokutoko roba ye ako mimonisa okolota ndoto ndenge na jaribu ngawa lokanga ingati nina jaribu vina ngekenda kakaka boy yenda lokanga ya soro alokanga inde na jarawa vina ngai etikala kaka boy so na koma na bisa ka yo moko ona imo to na pesa ngai ko roba mbise zake roko pamba kasi leo so kina ke ko roba mbise kaka ndakala bambisa minene na kwaka okay koloba mbise kaka ndakala nako tika yupi mbamsuza la nangwa okay loba mbise kuzwa ndakala ndini kasi na ibisa yo ke niveau ya tianga ya tigeranga wana yo ko jali ya jali nini yo okoya kisange pa Patrick ngana solo na Patrick ai makilo na biso bangara to tika kabana te yo ko ba mama batindi ngana ya awa na ba Kongo ipo na kola kisa Patrick bosoro atika kozipa mamiso na ye na miso ya mama na ye akobomisa ye po yayo nanga wana aleke atalisi fe yayo nanga ninga jaliwa na nino ya vimba na nango na kawa na ba Kongo ao ta ndoka azanga frontiere ndoka Kongo yo azanga frontiere komo kolonga na ndoki na kibasa mpuso ina ngoti ba Kongo zo sai na mboka batu po tika tika usapika kindoki ngo kaka oyo kinivo mamutu ningala mutea mabe kombo ya nina za nango wana ya kombo na ngai bambisi na bandaka koloba so nina mbisi na ndako na nina yali kaka nina o telanga poso
posanina ezalaka kwa miyoye nakolo bino ya solo ti mama alobi te ayebisi tata pamba oyo ye banda lelo kombo na ye njoka nde alataki ndo ezali wana eza nango eliko na pete kolongola ye ezali likambo ndeko na nga moko moningo na ngai ayaka kuna azalaki awa na Kisasa akei kodeleve bato na Italie Patrick Kalala aza prophète ya solo ida bien akoki kodeleve ye kasi kolongola ye kuna koya ne Kisasa awa ye kosenga mbongo tokoki ata pa ya Patrick tozwa mbongo Patrick ene mosolo tozwa mbongo parce keka pa ya Patrick akopesa biso mbongo kasi hii makambo ya malamu soki Patrick akolinga kobimisa mbongo mpona kosunga mamona ye kosa malamu mpo nga nayebi bosolo ya yayo na ngai nina okomona wana ajalisu nina oyo ya ebale te yakoma nina mokili natali bino na liso mpo nalobi bosabone massivement na Top Africa Magazine epa na ye moko Johnson Keto le garant de la nation. Top Africa Magazine wana takas. Top Africa Studios, professional filming, professional master of ceremonies for your wedding, birthday parties, any events. Contact Top Africa TV or Mr. Johnson Keto 0742 45 47 148 or on 07932 35 51 98 or drop an email on johnsonketo@googlemail.com. Facebook Johnson Keto, Top Africa Magazine, Top Africa TV. Professional filming, professional master of ceremonies, Top Africa Studios. Pour tous vos filmages professionnels et maître des cérémonies professionnelles dans vos fêtes de mariage, anniversaires et autres cérémonies, contactez Top Africa TV ou Monsieur Johnson Keto au 0044 742 45 47 148 ou encore au 079 32 35 51 98. Email Johnson Keto en un seul mot @googlemail.com. Facebook Johnson Keto, Top Africa Magazine, Top Africa TV ou encore visitez notre site www.topafricamagazine.net. Pour tous vos filmages, appelez un professionnel, vous ne serez pas déçus.